Merci Baneko, nalobaka toujours ezala pasi kowela mais ezalaka elengimi kosala mosala soki ngonga yango ekoki. Lelo to se retrouver siko na limité précisément na 12e mairie place babenga base oyo ereklamaki ba retirer signature na poto tango bazo manifester Tshisekedi akufa te Tshisekedi aza vivant. Pourquoi? Kanda Tshisekedi ezali pour l'intérêt ya peuple nzete oyo ekuwei yango moko à partir ya manifestation ya bakoko ya Tshisekedi bana Tshisekedi. Ndeko nanga mbote ndeko nakoyeba kombo nanga Chikomo Kabongo Jacques Charles. Les autres se trouvaient dans l'humité, précisément l'entrée à Etienne Tshisekedi. Mais les lots pour manifester nini autrement ce n'est pas la base de l'UDPS ici. Ici c'est le peuple congolais qui en a marre. On leur a donné une année de blanchissement. Topé ça qui bande konabiso une année à blanchissement. Mais bango baboyi blanchissement. Comme baboyi blanchissement, le peuple va se prendre en charge et le peuple s'est pris en charge. Comme tout peuple congolais, connaît bien que son adresse est ici à la 10e rue. C'est pourquoi le peuple était venu ici pour demander qu'est-ce qu'il faut faire. On leur a dit, Papa Alobaka Nabiso, bien que peuple congolais, prenez-vous en charge. Car le jour où vous allez vous lever sans mot d'ordre, ce sera plus qu'une bombe atomique. C'est ce qui vient d'arriver. La population est venue de Tchangou. Quand on leur a dit qu'on n'est pas en mesure de... En bref, je suis d'abord un message. Nalingi, mon mboka mbote, ndekonanga komona Patrick. Les lots se trouvaient à Bolingi Nini. Bon, tu as un canna mabe. Il y a des politiques. Il y a des situations qui sont progrès net au coup de l'animité. Au moment où il y a des une année l'équipe, mais FCC, un ministre, un député, on continue à Boussoba. Parce que le moment où Boussoba, Bisson est le président de Bissou. Nous avons retiré la signature. Nous avons retiré la coalition. Ce qui est la matière, on doit se faire des mise en garde. Nabino, na coalition, merci mon amboka, je pense que non pour coalition EA et c'est qui secrétaire général Nabino na président à UDPS Jean-Marc Kaboun bango bato basaka même négociation mais l'autre comme wapi na une année Félix na pouvoir to komi wapi ezali biso to la kisaki bandeko bonne foi mais bandeko baola sa biso ka bazala bandoki pe bakotikala kozala bandoki bandeko balingi biso to za bandeko bazala bandoki yango na minute ndenge tozabo to ali suna tina coalition te coalition ezali wala ndako koti sika oye obandi otala na évolution bapesaki yo sango kya ndako wana ya bien te bato akufa pa pamba mais siko biso topesaki yango ta essai tozwi une année yango oyo biso bakombata tobundi tozala ba cicatrice na banzoto toala bandeko batiki biso bakila na banzoto dans la minute bo ekutu na ba famille tozanga ba considération lelo nde tozwi ba considération mais lelo oyo biso to se retrouver to sala te eza grâce à bato FCC pour bazala motema maba vers président a la bonne volonté ceux qui ont qui bonne volonté à président mais l'autre aussi gratuité sur l'autre aussi gratuité ça parce que président a tient monter à malam na yo ati sur les autres Kabila tonga to la gratuité les lobos ba elibiso idéologie qui n'ont pas passé initiative après on va bloquer or trop c'est trop to lobby trop c'est trop oh déjà ton money est coquille il n'a pas to pesa ki minota to c'est bien miel la minute so boye ba biso mo ba nzoyi to komi ko produire na miel to ko lenda siko na miel dans la minute so ba ngoli so la coalition ka to manifester malembe ndeko na ngai na lobby lelo coalition basali pour na peuple congolais mais le l'intérêt du peuple congolais est athée. Batope na poto bazolo bakeno
coalition wana IDPS bateki mboka basali boy. Lelo bopesa bata poto raison. To pesi bango raison te to zali kaka na même raison mais to zali ko se comprendre te. Ndenge pe na landi bande wonanga tout basali ba intervention awa. Coalition ezala te. Kabila ayebisaki mokonzi ya mboka abatela ye. Kabila ngeke kosala coalition ye kaka na FCC où allait imposer le peuple congolais Chadari Nankou parce qu'a débloqué 150 millions de dollars américains pour la campagne à Chadari. Le gars tout le cas qui est fort, force, yangwana yaki komona kete, il faut na kendeko mibomba koto yenda yaki ko mibomba. Tola na e coalition te. Et ça ba peuple congolais o ba comprendre makambo ngo mabe ba benga ngo coalition. To be la même coalition. Ngeta que peuple congolais démocrate na kondima ngote pourquoi? Ce pays n'appartient pas à un individu, monsieur Kabila. Ce pays n'appartient pas à un individu. Mais respect, mais tout le belabo comprendre l'émotion nangai. À son excellence, monsieur Félix Antoine Tshisekedi dit que bavanda qui place moko boyo ngona Kabila ba yokani ba saneni ba pouvoir si 85 millions d'habitants du peuple congolais. C'est-à-dire bangonde ba profita kanelo ko wana po bazalo sala ba désolation. Na mukuse lokola baninge bele ko intervenir ba aloba. Nous en avons marre et cette coalition là biso ba peuple congolais to yeba yango te. To boya ngote mais to yeba yango te. To banako zela ba puiser une année na bango lokola. Bango babula kango ndenge wana ese sili masolo wana pe ezali susu te mais merci mon mboka na lobi nini lelo bokolo po to mona kabino na mambo de l'Assemblée provinciale to mona bino tango député moka bungela ki chef de l'État mais le président na bango mo a tie mise en garde à lobi que non poids dessus parlement et ko senga ye et ko senga pe président ya Sénat bino peuple bo fotaki Félix boyambi yango ndenge ni so to lobi bo biso peuple congolais bokolo bibo nyonso to lobi boye ni ministre ya portefeuille na président de l'Assemblée to na besoin te bango bazo na biso Kabila dégage soit ba Kabila sili Kangaye ozo bala ba remplacer président national akosaka même bêtise ba remplacer ministre ka même bêtise souci na biso Kabila ba Kangaye merci ndeko ngai zelana tuna mutuna papa tango zo bato ba kamimboka pendant 18 ans na aéroport ba kitisi mon mboka Chadari na avion parce que présenté comme vice-premier ministre intérieur. Sigo pendant 18 ans basali le lenge kamimboka. Sigo lelo il dépasse au pouvoir à une année bo bénéficier nini olo pe bozo tombokela nini ndeko na ngai wana ko yebisa yo bango balobaka bango ne batu ba Félix Tshisekedi na pouvoir mais ye Chadari mulibi munene obiso ba congolais to yebi bien lingi penza akima pays akena na pays mususu pote ake kozwa ba rebela ya na bango ana Congo mais force nini o penza o yazana ngo ya kokobima nani Congo balobi ke ba Félix Tshisekedi pouvoir mais bakima pays abima à côté l'avion bakitisi pas moi si il y avait 5 ans. Il y a 5 ans à kitisi nani Chadari. C'est la vérité ceci. Chadari azana yé na makasité. Biso totana poto yebiso boye. Ko bandalelo tina le 15 mars. Biso tozana na zela ti le 15 mars nani na parler du peuple. Nani maboun. Tolaki sabango que Janine Mabunda nana votaye. Félix Tshisekedi est président pour le Congo Mobimba. Janine Mabunda bonnommé Colomé. Soi-disant député Yanini ya Équateur. Mais Félix Tshisekedi est pour le Congo Mobimba. Si quoi aya ko sana na biso to le bibo yo Janine Mabunda. Biso ba Congolais to tata na balabala pour na yo. Le 15 mars. Kobanelo. Ti le 15 mars. Biso to retirer le revendre na bandako na biso te. Le 15 mars, pour que tout le qui soit que le président est pas congolais, biso ba congolais, président va voter la Kassai, va voter la Banoun, va voter la Nina, na ba Congo. Yo Janine Mabunda, va voter la Kananga. Merci.
vaincra. Debout combattants de l'IDPS, militons pour la démocratie, la liberté du pouvoir, qui sont les mandations du peuple. Debout combattants de l'IDPS, militons pour la démocratie, la liberté du pouvoir, qui sont les mandations du peuple. Qui fait les omelettes et casse les œufs? Celui qui veut le peuple d'abord, il faut se séparer de la coalition au FCC caché. Le boss a le inanga kaka, mais le monde me donne raison. La coalition on est à Angeluna démon et tika ko simbate. La coalition on est à Moïna Boudou et tika ko simbate. Pati lokola yo kagabas na e. Ya benyango eza accident. Ya histoire bobe tele maboko aussi. Le président de la République, dans quelques jours, à cause de la décision de dissoudre le Parlement. Bissonde. Et ça va député tende va voter à Fatih. Bissonde. Le président de la République consulte le Premier ministre et les deux chambres. Consulter, c'est-à-dire qu'il retourne à nos conseils. N'a cause comme la cause à dissoudre. Au moment où il va batanga, il va interpréter le test. Nakotala madame wana Jani Mabunda. Ozomona vage batinda ki. Lero tumboli de pes. Pona sinisa. L'IDPS de l'opposition égale l'IDPS au pouvoir. Et ça va être. L'IDPS à l'opposition égale l'IDPS au pouvoir. Yango. Ministre des Finances, il faut l'ongwe, ça va être. Il y a justice, il faut l'ongwe, ça va être. Il y a défense, il faut l'ongwe, ça va être. Il y a portefeuille, il faut l'ongwe, ça va être. Merci Badeko, on a toujours. Moto Azamukolo, Penda Palenda et Baramouna Palenda Bango. Je me rappelle le jour Penda qu'on retiré signature. Fils Mukoko Oyo Penda Bomonaki Libanda ya permanence. Makamwe Belé à lobby à cosité parce que tant que Makamwe et Salemaki y a Tikala Kouanga na Kozala I de PST. Ma condamna qui a lobby qui non ngana zomo na coalition Oyo na longue vitesse. Lelo, bato ba PC raison. Mon amboka Fils Mukoko Mbote. Bonjour Foufana Tokomi wapi. Meilleur vœu 2020. Ouais, Béni santé. Santé zara na système ma tembe na ba la mer nde to anda benga Thompson Pio di Sera Mobutu. Tozo vivre ka mais to an espoir kalate biso peto bandolia ne tiga bato bakena na ba McDonald na Mikili avec Fati quoi. Mais nazo pesa meilleur vœu nga pe na kombo ya sibel na armée de bâtisseurs tiserediste na ba maman veuve nyonso pe na ba orphelin. Na ba maman ba viola bango ba victime ya viol na beni
pe bao bazwa ba blessure na ba guerre inutile et imbécile où ça marana est du pays na combo ya président de la République Fati Volonté. Fils Mokoko obimi prophète, obimi nganga nzambe, obimi pasteur, mozana église te. Coalition oyo bato kufelaki batutele yango tolo, mais lelo tomoni o lobaki ekokisami izani. Bon, ezala na école hein, na grande école, ya Etienne Tshisekedi. Des fois Tshisekedi abanda loba makambo bato banda comprendre yete. Ngana mi benga Tshisekedi à Nouveau Testament. Donc nazolanda au maligne ya vieux wana. Je n'avais pas voulu que Batouba Pesanga raison à temps. Mais dans le bas, quand laisser le temps au temps. Aujourd'hui, les gens, donc, ils battent tout, même la partie dans l'IDPS, va comprendre qu'ils n'ont pas raison, que coalition a. D'abord, les accords institutionnels, les arrangements entre Batou. Ce n'est pas constitutionnel. L'article 69, le président nomme un informateur. Qui nomme, c'est le président pour identifier la majorité. Et identifier et sortir au Babengi une coalition. C'est un mot moi Félix, c'est un mot Mimi. Non, il a suivi. Non, a même de constitution lobby. Mais le quoi a tout ça la coalition, on va comprendre que moment yango biso sa président est en la théorie de dissoudre. À dissoudre le parlement pour que la élection anticipée. Parce que beaucoup de députés étaient nommés. Fils Mokoko gardien du temple TV Zangonga. Lelo Oshada Asali, peuple congolais balobina tuna gardien du temple. Eza infraction, to eza infraction te. Eza maman l'infraction atteinte à la sécurité de l'État. Donc nazolo bazozo menacer sécurité mboka. Alobi ke pona yuma moi la bitinda na ena chez Camille Poiba, soki ba kangi yuma mboka epé la moto. Ba démontrer noir sur blanc que ba mandataire tout bango ba plaça. J'ai dénoncé dans une émission quand la Tokomi Wapi. Le ministère a portefeuille mandataire à Zimbongo, il y a 60. Bazole c'est pas secrétaire général du ministère a portefeuille déclarant aux 35. Pour Bakabola 15 au Tikaliwan. Vous comprenez 25 au Tikali. Ça c'est fait. Il y a un autre combat à Bisso. Et ça contre Kabila Mobala Maman lifté. Et ça contre le système il y a kabilisme, c'est tout un système. Makamou ya Chadar a fondé la justice. Nous avons fondé pour la déclaration, il y a une insécurité. Ce qu'on a rapport, et là on a sali, au moins, na siwana, na musana, na deuxième, baza wana pona koyeba entrer na sortie. Mais mon amour à Chadar a salaki nini. Les problèmes est poto que musikate. Na persina nous maman a déjà une félicitation. Bon monde biso peuple tolingak. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus. Il y a Mibé Koramboko aux états de droit. On salue le côté. Le problème est à Chadari, à Tikalagana passeport diplomatique. Yoso Longwa, autant moi la passeport diplomatique pour Annie. L'air a commis voilà botolien de passeport. Na idée que aux ans a droit à autant boula en angote. Bango est anarchie. Et ça partout président Banda Kendaba. Tout de suite yo au commandement ce président Zake Russie yo pour que kuna pour landakae. Tozo yebi sabatu nyoso dans la diaspora. Soki bo nani allez voir voilà nani. Bino batu bo landaka président na ba voyage na e. Batu diaspora so timbeli batu bocha bango pi. Pe tozo loba. Justice populaire. Justice citoyenne, c'est-à-dire quoi? Justice citoyenne, le lobby boy. To kangi yo, to choyo pine. To ko tabino pine. Penazoye sabno sogi to salango. Sogi ba okanga génocidaire tant que mobilisateur Tshisekedi datika na aucun de ces pays pour nabi. Bino c'est ngala que ces pays. Sogi ba dissoudre boteli teti to ko boma bino na mboko ndeboko yeba. Parce que trop c'est trop. Si Mokoko pose la question, il y a Klepto Komiwapi, il y a Goma. Et pas mon amboka Bovik. Alobi Toebi Tshisekedi Azamu Tuariguer, Bachandaka histoire te. Il y a un temps où le père Yemo Koko B50D, à l'état premier ministre, Bamiyi Bitou, Bakozong Sabilo. Boni bon anaïna pouvoir. Mais jusqu'à là, une année, même 5 ministres, c'est aussi ministre Baïbanité.
côté orienté ministre des affaires frontières et ça la première belé ça mamba mapango otali na justice sobato ka bato bakufi na prison otali makambo etati ba congolais de l'étranger ministère wana toyebi yango atate na finance na portefeuille attaque gardien du temple nini okoloba na ba congolais une année salami année de l'action le président doit il faut revisiter gouvernement na et ça na bato belé ba osa musala bien te na kati ya gouvernement il faut revisiter yango donc makambo wana tout au moins il faut dissoudre solution ezaka nini dissolution de makambo fatia tika douce na moni pe atiki c'est-à-dire atiko melisa bango baleka ye il faut melisa bango wana Congo bololo na minute onde eza boye soka dissoudre parlement automatiquement toyebisa peuple bosala so erreur ya kolia bambongo ba député te pour voter bango bo voter biso ba fils mukoko bo voter bandeko Eliezer bo voter ba député ya solo toko tapo to sala gouvernement banda na suki tina linzaka ba force à changement biso na biso et loko tolo ba bino ngwa ba kosa bino na ba 5000 francs so ina lai candidat bolinga bo tuna ngaka kolie sanga nini ngape na mbongo te ozape na mutuka bilamba tende ba memaka ngape député a sala ba ponte acha ba courant député rôle na ezali o ba bengi ko voter ba loi ko voter budget ko voter mibeko bino bako mosenga biso tela biso courant koto botala règle bosala ki peuple congolais bopesi ba majorité au lieu bazala beli du peuple ba kominde ba nommé de Kingakach donc bazo sala o bazo yebisa bango yango nde président zolinga zongise ya bino pouvoir na bino na tina ete bopesi majorité te pour le peuple d'abord et comme réalité je dis je vous remercie. Merci mon mboka fils mukoko gardien du temple totikiye awandenga na sukisi malobi ataka africain bato ba mesa na komela Congo bololopo ebikisaka. Merci.